nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Esa mweza la bisika nyonso bazuli baku ya kolanda Mag FM édition mokola lelo yango ebandi mbote na bino. L'Assemblée nationale va auditionner qui ministre de la santé publique sur état de lieu épidémie à virus Ebola dans la République démocratique du Congo. Commentaire. Situation ya maladie à virus Ebola na République démocratique du Congo ezalaki au cœur ya séance plénière ya lobi eleki na Assemblée nationale sous la conduite ya président ya chambre basse ya parlement honorable Aimé Boji Sangara ba députés nationaux ba consacraki large partie ya ba travaux na bango na audition ya ministre ya santé publique hygiène et prévoyance sociale Samuel Roger Kamba avant ko examiner ba dossier misusu législatif inscrit na ordre du jour. Face à représentation nationale, ministre ya santé a saluaki occasion oyo epesamelié pour na ko rendre compte na évolution ya épidémie oyo soulignant ainsi rôle ya contrôle parlementaire na ba question oyo ezali ko toucher directement santé et sécurité ya population congolaise. Na exposé na ye Samuel Roger Kamba ministre ya santé publique a présenté qui état ya riposte contre Ebola évoquant notamment ba difficulté oyo azali kokutana na yango na terrain. Insistaki sur ba difficultés liées na mobilité ainsi que na méconnaissance ya maladie na ba communauté misusu oyo bazali ko confondre ba symptômes ya Ebola na ba pathologie misusu compliquant ainsi détection précoce et prise en charge ya baka. Ministre indiqua que l'épidémie est totalisée 2011 cas d'ensemble des territoires concernés avec province Yaïtouri, Lokola principal épicentre. Nous avons actuellement 2011 cas confirmés d'épidémie de maladie à virus Ebola avec 744 décès, ce qui fait une létalité de 37,5%. Nous avons 42 zones de santé qui sont touchées dans 5 provinces et la province de l'Ituri, malheureusement, est le grand épicentre de cette épidémie. 90% de cas sont dans l'Ituri. Il y a 9% de cas qui sont dans le Nord Kivu et les autres provinces se partagent 1% de tous les cas que nous avons répertoriés. La riposte que nous avons développée en 2 mois, selon les déclarations de l'OMS, a été très robuste avec plus de 14 laboratoires, plus de 700 lits qui sont déployés en 1 mois et demi. Toutefois, ministre de la Santé Samuel Roger Kamba a rassuré qu'il y a une représentation nationale et une opinion publique qu'en dépit il y a des rumeurs où ils allaient kotambola mikolo oyo ataka positif mon côté ya Ebola ils allaient confirmer la ville province ya Kinshasa. Tous les cas sont aujourd'hui testés et le diagnostic est donné souvent dans les 24 heures par l'INRB et Kinshasa n'a pas encore enregistré un seul cas positif. À l'issue, il y a présentation oyo ba débat ya kafu et zalaki engagé na hémicycle ba députés nationaux ba formulaki ba question ebele pe ba observation afin ya kozwa ba éclaircissement ya solo sur évolution ya épidémie ba moyens mobilisés pour la riposte ba défis rencontrés na terrain ainsi que ba stratégie envisagée pour na renforcer préservation paix ko protéger population ya République démocratique du Congo. Ah oui, c'est anormal. Que yo. Plainte contre Félix Tshisekedi na CPI secrétaire général UDPS Augustin Kabuya AK47 a qualifié yango de distraction. Mutu oyo azana ba faculté na nyonso za ko fonctionner akoko réfléchir ndenge wana te puisque mokonzi mboka azande papa na biso yende aza victime yende ba violer bana na ye za ba ndeko na biso a est ozola na malamu
au lieu ya se plaindre bango sikoyo lokola papa na bango Kagame aza na difficulté abengisi bango alobi il faut me couvrir nde omoni babio badepose plainte contre mokonzi mboka. C'est sans effet eloko na bango wana oza kolanda ngai oza koyoka ngai malamu. C'est une distraction oyo basali sur base ya instruction ya Kagame. Bozolanda ngai puisque Kagame atuni bango me bozosala eloko moko te. Comment est-ce que ngai nakocontinue koede bino? Oh non, comme ça, tout déposer qu'à plainte dans ces pays, c'est un non-événement. Vous avez madame, puis si nous avons combattant, secrétaire général, non, je ne vous réponds pas maintenant. Car les jours où je vais convoquer une causerie morale, je vais aborder cette question. Il est presse viva. Il est presse viva. C'est un non-événement. Bolaningai? Bolaninga madame? Oui. Nakosenga technique, batira nga image. Crise au sein ya Ardev parti cher ya Jacques Kiaboula va se décider bakene na justice pour na kokata likambo. Nous connaissons une turbulence au sein du parti ARDEV. Nous avons tout fait avec des procédures d'arrangement à l'interne, lesquelles procédures n'ont pas marché. Et vous avez suivi hier le péripéties de l'évolution de la situation qui atteste que sur le plan interne, les portes sont bouchées et fermées pour un arrangement à l'amiable. Il appuie au président national de nous instruire, de solliciter l'implication et l'intervention de cours et tribunaux pour aider à travers les décisions à venir à ramener nos camarades au sein du parti, à solliciter à cette seule autorité statutaire légale reconnue soit confirmée par les juridictions. Et voilà pourquoi nous avons été là pour déposer au jour d'aujourd'hui cette décision qui va permettre à ce que le seul tribunal de grande instance de Lubumbashi arbitre ce conflit et nous dise, au regard de statuts et de actes à notre disposition, qui est l'autorité numéro 1 de l'ARDEV, quels sont les organes censés régenter l'ARDEV. Voilà la raison d'être de notre présence au jour d'aujourd'hui, où nous avons déposé et fait toutes les formalités nécessaires avec le numéro, et je crois que très bientôt, le tribunal de grande instance de Lubumbashi va nous appeler pour que chacun, à ce qui le concerne, essaye de produire ce qui fait de tel ou tel autre président, vice-président, fédéral et autres. La province ya Lola Babakangi, deux groupes ya ba criminels pe ba présentaki bango liboso ya ministre provincial ya intérieur pe sécurité. Retour en image. Deux groupes ya ben civique bakangama ki pe bazalaki présenté lobi eleki na patron ya intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières ya province ya Lualaba excellence Philippe Roy Kaumba na équipe ya sécurité oyo ezalaki en opération na terrain. Équipe ya liboso bango oyo babandaki déjà kolandela bango malembe depuis mikoleleki na ba service ya ndenge na ndenge tina ndenge bayoko tcha bango maboko boyo kabino moko ndenge commandant oyo amenaki opération atalisi. Ils tournent chez lui et puis ils organisent des opérations de vol à travers la ville. Là nous l'avons arrêté à Grino et monsieur Nabil alias Obama. Ils sont responsables sur plusieurs quartiers de la ville, entre autres le quartier Gélici. C'est à leur collègue qui a fui avec l'arme, un certain Mouzokole, que nous avons poursuivi jusqu'au niveau de Kawama, mais on n'a pas eu la chance de mettre la main sur lui. Mais ils sont largement aux aveux pour avoir opéré à travers la ville avec des armes. Ils sont même auteurs de l'assassinat d'un jeune étudiant au quartier Ukundu qui était décédé. Donc c'est cette bande ici. Ce sont ces gens ici, excellence. Ils sont largement aux aveux, ils opèrent avec les armes. Les deux autres ici, ce sont des resellers et ils donnent des moyens parce qu'ils savent qu'en retour, ils vont acheter les biens
volés ont été cités par les chefs de bande. C'est comme ça que nous avons remonté avec les enquêtes et nous avons interpellé. Donc voilà, ce sont les objets que nous avons dit saisir entre leurs mains. Donc c'était par les chefs de bande. Très satisfait Nandenge Bache Bango Maboko Philippe Roy Kaumba, ministre provincial et intérieur et sécurité, a encouragé qui général P élément po na musala oyo basali pe atalisi ke ba résultat oyo ezali suite ya fort ya gouverneur ya province son excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini mama ni mama oyo azali kocha en marche makambo nyonso pour la sécurisation ya population na ye. Deuxième bande bangoyo ba présumé hors la loi bangonde bazalaki ko salami beko na kapata talandenge bacheli bango ba bateri nyonso en marche pe bakangami et sengeli boye ba ke ministre intérieur pe sécurité apesa ki ordre ba transférer groupe ya liboso na auditorat militaire pe groupe ya mibale ba kende na quartier général ya ba forces armées ya République démocratique du Congo et sikawapi ba kusamba en flagrance. Kejo tracasserie policière na ville province ya Kinshasa esengeli baki commissaire provincial le général Israël Kantou Bakulu azalaki sur terrain. La boulevard de Kiba. Ok, n'a pas mon mais des bateaux dans mon tout cas. On doit que le journal. Sur le mode de Guillaume. Avec une gare de banque. Puis la banque d'ailleurs. Venez les mamans sur le cadeau de Guillaume. On doit plus la banque d'ailleurs. C'est gars qui n'est encore comme il est yo qui m'a gagné. Moi je sais ma vie. Mokondi qui m'a gagné. Mokondi m'a gagné. Parce que nous pouvons tous se gagner. Yo, mais non pas général. La sac à force dans les soit opératif, soit agent. Donc moi de ça, il était au commandant, commandant, le commandant. Yo kimi pour la nuit. Donc kimi, il y a que yo le mot. Vous connaissez. Pour Kinshasa et comme on a beau peto, vous contacter Trash Pickup. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama solution yango eza se na kombo moko Trash Pickup. Trash Pickup SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba milliers nyonso bovandi pe pour na évacuation ya ba déchets.
tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini bamakambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini bamakambo ya kobwaka matiti na balabala esila mpo na libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso basanté na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pickup, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup, suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! Production na yo olingi ezala na qualité moko ya kitoko FM Prod ekusela musala ya qualité. Kinshasa, République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, boyo kelanga nanu eloko oyo. Fondation Malouwa Télévision FM TV bazali ko offrir na bino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnel passionné, pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM Télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili ten ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, to pe événement songolo pakala. Esengeli boyeba ke mission ya FM Télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision, bokoki kokota en contact na FM Télévision na ba numéro ezali affiché. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Nakasumbalesa bakangi magnifique agent de sécurité oyo azalaki kobeta papa batu ya Sentinelle Makofi pokaka azalaki absent na poste na ye ya musala ba détail nilimo. Bana mibali oyo bomoni bavandi na mabele boye bakangi bango na la police bazali vraiment mitema mabe botala makambo basalaki. Lobi eleki ba video moko esalaki tour na ba réseaux sociaux ba video ya pasi ba video oyo ezali kolakisa ndenge nini agent ya sécurité ya société was tozali awa na Kasumbalesa azali kobeta Sentinelle Makofi façon ya kopinir père de famille oyo po azalaki absent na poste na ye ya musala petangu babandaki kobenga ye abandaki koyamba bapele ya chef na ye te. Moi tu sais ça. Oh c'est un zombie pas moi makuta la boule. Nam. Uko mbafu sana. Uko nyampo sana. Miami. Shulona subuli. Uko nyampo sana.
Wewe mchezea na maisha. Ndio maisha yetu hii. Basi nyamu postwe. Mbona ifanya nini? Ouais, ben akuita unafunga na telefone. C'est ça la discipline avec was. Shia tunakojua kwanza kumiteswa mwei. Unasikia? Shia ndio kazi na kazi tu kuna teso hapa tujua kuitafuta. Memwe muna kwa ata bino moko mutu akomi lokola saka box bazali ko beta papa lokola na epoque ya tipo tipo bakanja kutu azwa fimbu ya bien. Explique. Vamos a la telefone. Jana kwa unyampo sana. Pourquoi pas urifungia téléphone nini? Ça fait 4 fois. Et puis kama message junior anakuita, una boycotter bile nakwambia. Ça c'est joué. Mais c'est magnifique, avance. Avance avec lui. Batu na magnifique osalaki bongo pona nini? Magnifique alobi o ezalaki nango yete ye abandaki kaka ko exécuter ba ordre ya likolo. Ulimupikia ule muntu juu ya nini? Sema nguvu, ulimupikia nini? Chef nilimupiga njuu ya ile ordre nani? Chef Christian DG njuu alimpatia ile ordre kusema ke ba Jean kama ba ngeo mapostu tuanze kupapika. Chef Christian kalaka wapi? Chef Christian kalaka munani? Munini mbele mkule ngambo. Isikie mimi kwa adresse yake wapi? Ngambo ya kutambuka rai kwenda kule ngambo. Unayua kwake? Nisha kuyua kwake. Okay, twende tupeleke kwa sasa. Kasi esengeli ko préciser que papa oyo azali en vie ba memaki ye na hôpital esika wapi bazali kolandela ba soin. Kasi na justice toko senga ke bana mibali oyo bazwa véritable punition po balapa basambisa bango na ndenge elongo bani poboye. En tout cas eza malamu te. Hey, koka moi alikuwa tu mgaraji lwaki. Na province ya Olomami, locomotive ya train ya CNCC eziki nyonso epeli moto badeta inelimo. Locomotive inalungula. Moto oyo bozali komona kuna ezali kopela boye bazali kotumba zamba te ezali pe moto ya bakoni te kasi ezali nde locomotive moko ya train ya Société Nationale des Chemins de Fer du Congo SNCC en sigle nde ezali kozika tozali awa na province ya Olomami pene ya Kamina. Bino moko boyoka ndenge machiniste apesi témoignage na ye en rapport na incendie oyo. Locomotive inalungula la 1384. La 1384, on est à 2 avec mon aide conducteur de Kamina jusqu'au kilomètre 121 vers Kiavier. Alors on n'a pas su contrôler les feux, on a utilisé tous les moyens d'extinction. On n'a pas pu contrôler les feux. Le feu a pris notre ampleur. Toute la locomotive est bousillée. Vous voyez un peu comment c'est on a waka. C'est un peu compliqué. Toute la rame, il n'y a personne. On était qu'à 2. Alors, on n'avait pas de secours pour que nous puissions éteindre le feu. Tala! Esali pasi kobungisa engin ya boye deja kozwa ya sika awa na République démocratique du Congo eza pasi kasi ya kala yango pe tozalaka na yango eziki lisusu. Ah, Nzambe azwa kaka lokumu po mutu akufite. Yokani. Voilà la situation de ce matin, la 1384.
Édition Mokola Lelo Komina Souka, merci pour la confiance, peu fidélité, un seul rendez-vous le dimanche 26 juillet Oyo Koinda Mabe na Congo Brazzaville Sikawapi, amical des anciens joueurs de Lemba Bako Beta match Munene, amical des anciens joueurs ya Lemba ya président Guy Ngilima Bango Bako Yindi Sakuna na Congo Brazzaville contre grande famille ya Poto Poto équipe ya Kinshasa ezali déjà prête balobi wa Brazzavillois bobongama po bokozwa ya bino makambo awa na Kinshasa balobi herba okende kuna ezali nde po na ko défendre bendele ya mboka bo sepela kina ba image bo pesa merci mingi na FM ya mboka Fortina Mayanga ezalaki na sima caméra régie finale ezalaki assuré na directeur technique na biso Koko Muya Gelor Muya bama tabaki tababa lukana mabele fils Maliboy ka machine na préféré bino Zambe penza abatela bakisalebi nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te